Charme na ye proteja kanga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanique kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour télé fortifié de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bébé ya moi ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba Diamant Noir. Bonjour et bienvenue sur Diamant Noir TV, antenne na biso surtout ba peuple congolais. Il y a liberté d'expression et puis d'opinion. Mais lelo na kati ya Paris to yambi penza moi si moko boyeboye bien moi si moko ya kitoko na kati na biso to bien na kombo ya Colette Nzinga vraiment outil suisse en tout cas to yambi na maboko ofungama sans plus tarder to pese bonjour parce que to yambi na kati ya Diamant Noir TV. Bonjour maman. Bonjour maman Diamant Noir. Merci comment nao. Sengo ko yamba yo na kati ya Diamant Noir TV parce que tona mitune bela ko tuna yo biso to lingara penza information et na source lelo zana biso na Paris déjà avant to banda to pesa ombote balanda Diamant Noir TV okoyisa bango nini o ba olando lelo na kati ya Diamant balanda ya Diamant Noir TV pardon excusez-moi na pesi bino bambote belé lelo naza na kati ya Paris na ekota la bino na ekota la maman Diamant Noir moi c'est kitoko hein voix noire. Et voilà, bambote belé. Lelo to yambi to moni makambo belé leki na réseaux sociaux, to ko bandana wana et puis tozo mona RDC ba politique, to yeba rapena te po to yokara yo. Mais to yeba raté aux apenza côté nini avant que to kota na makambo nyo surtout ezoleka. Question na biso ya liboso, po batu ba yeba côté ba memela oti. Parti politique nini ozaka na ngo penza po ba mona ra moi si wana lobela ba fondation ba mais parti politique nous ezaka. Ngala zana kati ya plateforme ya Moïse Katumbi et bientôt parti na biso pe Kobima, l'ensemble pour la République. Voilà, je soutiens Moïse Katumbi. Ah, ba question est totena nous, to kangina nous, la pourtant to roya kuna eza pasi to zonga. Na polémique eza na kati ya réseaux sociaux bande ko belé ba sepelaki mingi pe ba bengi Diamant Noir pour na fondation na yo lelo otolinto lobela. Ba ebisinga que to monaka maman na biso Colette Nzinga na Suisse abandaki ko bundisa ba combattant abengisi maman Mbili ya belle makambo retourne ze belé lelo do fo bongisa ceinture Il y a pas de souci naza prête to bandi na makambo o ezoleka na kati ya réseaux sociaux to moni ndenge polémique même yo yé obomi moto wana lelo tozo tuna tuni to ba eloko nini lekaki na kati na bino pourquoi obomi moto wana ezali parce que olingaka maman mingi to parce que oza contre yé parce que aza combattant yo zaki contre ba combattant yango yo koti likambo wana Moïse Katumbi atindi wana ndenge batu ba yebisinga maloba epa na yo. Merci maman Diamant Noir. D'abord né balobaka, c'est la diaspora qui a gagné hein, dans cette histoire parce que maman elle vient de la diaspora. Ngamoro pe naza muta diaspora, yo pe oza muta diaspora. De un déjà la diaspora a gagné. Et puis de deux, je pense un leader azalaka place au problème ezali il faut apporter solution. J'ai agi comme un leader et j'ai agi comme une compatriote et en plus j'ai encore agi comme une fondatrice parce que on est abaka oyo to soutenaka na kati ya fondation na biso. Quand ils avaient belé na RDC ba makambo belé oyo bandiko bazolela mbongo mais yo zawana o talaki yango te mais tango yo kikaka moto moko ezopela na côté ya combattante na Sankara lokwa yo bengise maman Bilabet po to kota côté wana yo mba moko yo kotisi mutu na kati kuna pokaka balobe na likambo. Non maman Diamant Noir et loko lycée c'est moi na ko kopesa oboye biso toza na bana te yo zo mona mwana zo dina na kati ya libulu yo ko bana kotuna te nani ango atina ki moi a commissaire ki moi no place au poids dina la kati ya libulu en tant que parent en tant que responsable yo ko sala nanu nini ozu o aider nanu mwana wana obimise nanu na kati ya danger o ya zala ki nango. Après tu vas poser des questions comment ça s'est passé que botiki mwana ya agi boye na pemeni ya danger
Voilà, je pense que j'ai agi aussi en tant que parent. Parce que moi, je suis âge de 9 ans, âge de donc l'histoire déjà de cet enfant, maman, Diamant Noir, je pense que ça t'a touché. Un peu expliquer Voilà, l'histoire, il y a Shadrach. En tout cas, sincèrement, avec toute sincérité, hein, j'étais au courant de rien. Nazaki au courant de rien, Nenge Lissolon et Bandaki. Ngala eko kotaka na suka ndenge sukaki. Donc na ndenge ba cagnotte bandaki, na ndenge mwana ngo azaki kote kama temeli. En fait, histoire na nyonso en globalité na yeba kité. Ngala zaki na ndaku le samedi là oyo ezaki vraiment ki bazako zela mbongo famille wana yaki pas Sankara pour ezambongo ya cagnotte oyo ndeko na biso alingaki kotinda. Alors moi j'étais là à la maison en train de faire mon ménage tranquillement. Batinde linga bakomi ko tagenga mingi na live ya Sankara. Voilà, ça a commencé là. Et pour dire que Sankara, sincèrement, je ne le connais pas. Hein. Je ne le connais pas comme ça. Je ne le connais pas. Je le vois souvent. Je le vois, donc, connaître dans le sens que Koye, Baye, Netozaboye, Naye Biété. Alors, Tagenga, plus de 10 fois, Natala Ivona. Après, j'ai posé aux questions aux gens, pourquoi vous m'avez tagué Natala Ivona? Oh, c'est Kakara Makamunenge Ezoleka. J'ai arrêté mon ménage, la bani côté la live, et moi je suis arrivé à la fin, hein, Maman Diamant Noir, tant où Sankara Zoloba, bon, Mbongo eyete, Mbongo tozoi kozela eyete, ba famille oyo tozo libéré, bango po bazonga place ba vandaka, parce que ba vandaka musika et tout ça. Oyebi que Maman Diamant Noir na vandi na tali image wana, et Sankara a zoomé sur la maman et sur le petit garçon. Mais aux hommes on a vraiment otali maman nobi o soki live e katani maman o akenanda kunaye 101 €. Tu imagines maman ya baran wana lokola maman ya Sankara et pardon maman ya Shadrach azana vie moko déjà a passi bo promettre ye $3,500 que bo repesa yi espoir wana maman tiena mutu ba film nyonso o maman na ko sala ko yebisa e bongo ke ozozonga 100 bongo. Mais je vous dis, maman n'a pas commis boma. Moi, j'ai été capté seulement sur l'image de la dame. Na monaki na mawanyoso na histoire onde na yoka na 4K ya live wana. Na lobi non, c'est pas possible. Na vandi esprit moko ya Nzambe parce que biso nyo ba chrétien. Biso nyo sote mais ngala za chrétien en tant que chrétien. Donc esprit mozo lo belanga mingi. Geste auto sali to sala kango différemment na fondation na biso. Il y a brusquement boité. Aux hommes, on aime Maman Diamant Noir. Est-ce que vous avez quand même, mais c'est 3000 et quelques. Oui, voilà. Donc, Nathalie, imaginons que il faut, moi, il faut, hein, en plus, il faut aider moi, Nawana. Nathalie n'a pas de maté. Tu sais que Nazu téléphone à Nazo Benga Sankarawana, lui-même, il n'y croyait pas. Nabi c'est Sankara, non, je viens de voir suivre l'histoire comme ça, le quoi la batounion so, je vais vous aider. Nazo aider binobo libérer maman oyo bazonga na famille. Sankara me croyait pas. Il disait non maman, binobo ta diaspora bo ça biso bo epona nini. Nabi ndenge ni nabi maman o déjà zo souffrir. Fallait mbongo ya mbongo yete. Yo susu outi diaspora ozo benga est-ce que ngo ça la biso ba G ou pas. Nabi dit non, je t'appelle avec la vidéo comme ça je vais te prouver que ce n'est pas de la blague. Dans la Kisiepe, il était très content. Il ne croyait pas jusqu'à là. Tina Kitty et pas l'angaï, na se na ke na wese nino, na tina ki d'abord $1000 et ça dit que bah celui bah maman, il y a Shadrach Ndaku, la maison était meublée et puis maintenant bah on vit dans conditions bien. Mais les lots siko komona ki ba maman ngo otindeli bango mbongo yango tozo tuna place wana. Mbongo wana ndenge bandeko mususu bakomelinga po ba Diamant Noir bazamaele mingi to ba wiki kina oyambo na émission ba bi Diamant Noir tuna ye. Mbongo wana Moïse mutapesi ye yango po akende kaka lokola za contre babundeli mboka po tokotuna question mama Mbilia mais tozotuna onano lokola za contre babundeli mboka lobi na ke kangamana Sankara po na tia bango pandi likolo nde Moïse alobi osala pozo apene sika ya kovanda na diaspora to eza penda nini yango tozolinga totuna nde bandeko batuna ki biso na ngesi. Nana za contre babundeli mboka Moïse to na comprendre question Moïse déjà za contre babundeli mboka po mingi ya babundeli mboka na yeba yoka na te bazama lo ba mon côté siko yo lokozo travailler na ye apesi mbongo parce que 3000 et quelques euros c'est pas donné à tout le monde obimisi yango kambala moko boye OK pesa kaka na makambo yo esika moko ya mabundeli mboka be azwaki to ebite version na ye en tout cas
na koti kuna te mais ndenge elekeli bango mibale toyebi te po ye pa bia sungaki bato mosusu nde toyokaki mais yoki kotaka wana ovandisi kiti. Bon, nanina répondre déjà na question na wana olobi ke ya balandi surtout ya balandi voilà que balandi bola tolanda to solo la vraiment bien na ndenge ya moto ya malamu na ndenge ya pona évolution ya mboka na biso. Koloba ke Moïse Katumbi alingaka mboka te il faut to bongisaka moi langage wana ozomona parce que muto o alingaka mboka te si tu pars à soko ke il y a 5 ans de ça en arrière parce que muto o alingaka siko tokota na likamba fondation lelo fondation na efungwami kaka ntango makambo ya mono ebandi to ezalaka deja banda kala et puis baaction nini oyo bosi bosala oyo ke lelo peuple congolais komona ke non ezaka likamba mwana na te seke bosala deja baaction ebele na kati ya fondation na bino. Ça fait combien de temps oyo esalami fondation? Oui, Fondation Nabisozo qui est gentiment, on a 4 ans, 4 ans d'existence déjà. Oui, ça date déjà. Et puis, on fait beaucoup d'actions quand même. Hein. Dernièrement, on a mois à mars, tout ça là qui tournait moko na Goma. Donc, il y a qui, maman, bien même, tu as représenté Kinga. Avant Aya Awa, Zalaki na tourné na Goma, kuna, na festival, moi, invité qui est. Je lui ai demandé, Nabi, maman, profitez, na baka, moi, benga Kinga Awa, na camp militaire, kuna na Goma. Basi militaire mingi bakangaki bango na hôpital parce que babot na maternité babotaki mbongo ya ko bima ezalaki te. Alors maman diamanya eloni to sala kitan to zwaki appel wana allez na muke auto zalaki nango to bi bon to sunga oyebi ke il faut to soutenir pe ba mapinga na biso hein bango baza na front kuna bazo bunda pona ni stabilité ya mboka nini kimeza na mboka basi na bango baza kuna na front basi na bango baboti l'hôpital Ezate. Alors la fondation a pris 20 mamans comme ça au total en charge. Oui, Belili Pezali na kotine de la yo. Si maman Diama Ezali donc bimsa qui 20 mamans dans l'hôpital. Tu peux dire bon moi fond moko wa muké aux Hollandais ko moi milikipe zangate de 3 mois wana en attendant que papa va bima na Zamba et moi liputa pe oyebika ndenge zalaka to pesaki. En tout cas nous avons fait vraiment de grandes actions na mois ya mars kuna na maman Bilabel na producteur na jeune sala ba présenter Kinga pardon. En parlant de maman Bilabel vraiment ezali na monaki yango mingi diamano to landaka yo to landaka pe bande konyo surtout na vandi na zotala na moni nde bandeko batomboka kipona yo bandeko mingi na kati ya réseaux sociaux surtout na Facebook makambo na poto baboyi musique ezonga balobi pas de concert parce que mboka ezotambola malamu te siko yoza côté ya Moïse Katumbi bozo soutenir mboka bolingi pepe ali ya malamu pepe ya vivre malamu to vanda ka boye maman Bilabel na Suisse azobeta oteli bango libaya bandeko batomboki ebele siko motuna wana balobaki yango mingi batindaki yango edino image fanza sangwa kongo lobi en tout cas nga kozangisa ngo te photo tunango est-ce que au bengisi maman Bilabel aye na poto awa telemeli libaya ba combattant to fandi subo totala boye kala mingi tawa yo wana na monio na réunion kaka 2 jours passés awa kaka na même babundeli mboka ba résistant yo na bango na kati ya réunion. Dans tout ça quel jeu o yozo jouer na kati wana infiltré côté ba combattant to ozo continuer toujours ko bundisa bon malobe pana. Bon c'est vrai que maman Diamant Noir makambo elekaki na mois en mars c'était vraiment dommage fallait pas to koma na niveau na to komaki mais bon elekaki nango déjà to bandela ngo lisusu te pour te dire que il y a eu beaucoup de malentendus et je pense que j'étais victime par rapport il y a 2 grands concerts au ezalaki presque na mois moko. Alors les gens du coup nakanda wana ba mélanger qui makamu. Moi je n'ai pas organisé un concert avec maman Bilabel. Moi j'ai organisé une soirée. C'était une soirée par rapport il y a Fondation Nanga Monica ba soutien ndenge zalaka kaka
soit bosali cagnotte, soit bosali soirée de gala, ou bien bosali soirée moko ya fond, bo récolter ba fond pour na bo continuer ba. C'était le mois de la femme. Moi, j'ai vu que, à mon avis, par rapport à la personne qui pouvait bien représenter cette journée-là, c'était Maman Bilabel. Il ne faut pas non plus oublier que Maman Bilabel est une icône, et nous, si j'ai mon soirée, on a fallu débattre. C'était par rapport aux femmes violées, des victimes. Il y a Est et Maman Bilabel a souvent concert kuna na Est et puis Maman Bilabel c'est une femme. C'est une femme, non seulement c'est une femme, mais c'est une Congolaise. Je pense qu'elle était mieux placée pour nous expliquer biso ba souffrance pe ya ba côté kuna ndenge les katanga que no beta concert nenga solo la kana ba maman kuna ba lui ça nini. Donc le but c'était ça. Alors Natoma qui est vraiment victime, hein, je peux dire ba concert au miné les acquis programmés, alors les gens ont mélangé et puis voilà quoi. Mais pour la nuit sola qui n'a pas de côté pour malentendu on les a été mbala moko yo c'est libaya kaka ton bazo. Bon, Libaya, c'était vraiment pas Libaya. Ngalaza mutumoko ya conflictualité. Moi, j'aime bien la paix et puis Nazaka mutu ya ma kidikidité. Donc, moi, j'ai pris le temps de parler vraiment avec tout le monde. Hein? Batonio sowana ba combattant ni tozo benga bango na ibi bango. Ce sont des gens qui vraiment ba respectaranga nga pe na respectara bango to solo la mingi na bango na coulisses. J'ai beaucoup parlé avec d'autres personnes. Batonso ba comprena kinga, bamso ba comprena kité. Comme nazo répété le Suzuki, Nazaki vraiment victime. Il y a eu deux grandes dates là, de deux grands concerts, ce qui a fait que ça a mélangé les choses. Combien infiltré pour côté des informations pas na bango pour na réunion na bango to mona kio ya ba bena Congo esika bazoro bazali na ba waiza peuple mokonzi to mona kio na kati ngapela za combattante. Mais oui, Maman Diamanoir. Mais oui. Combattante. Combattante, je combats pour mon pays, pour le bien-être de mes compatriotes, pour le peuple congolais. Combat, Ezakakate, que tu dois aller afficher dans la marche. Combat, Ezakakate, tu dois insulter pour qu'on te dise que tu es un vrai combattant. Non, ce que je fais, je fais aussi du combat pour que le pays n'amboka langa ezalamal ou Maman Diamanoir. Voilà. Et ce sont les gens que je connais. Tout solo la bango bien, tout solo la bango bien déjà dans privé. Alors ils m'ont invité na organisation na bango basalaki ya ba ne Congo en tant qu'Nzinga Kuvu. Alors j'ai dit ben je vais participer, je vais voir et j'ai trouvé c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé et puis Moussou Sekoya ba Renou Moussou Sekoya, il y a ba Anna Mongo, je vais aussi participer. Na Bruxelles pe naza atoni na ba et pas baboketu je vais aussi participer naza na il y a infiltration wana pena na koko l'exangote ba peuple congolais bazotu na mikonyo surtout ba lobby oza infiltré oyiye na ba réunion ba combattant ozolinga ozwa o ba combattant bazana ngo ba politicien na RDC ba tindio lokwa ba moni ki oza monsa ki to oza facilitateur ya kokota po okende oyiba maeli ya ba combattant opesa ba information. Ngalaza infiltré te na kosa le peli kamana pour la bandeko nangate omoni ba arabe ba chinois ba se soutenir bango na bango hein. Jamais je peux trahir mon frère nga pena wana ezara devise na maman Diamanoir jamais pena au grand jamais eza pe style nangate non ba ko continue bato mususu mais ngaite non ngaite nga ba otina ngandeni non bayibi bato la bango o batindaka o pene bakina sama kamna mo mais nga ba kotina ngate nga na ko trahir ndeko ngate ata kuta za la combattant te ndeko ngata ndeko normal nga na ko trahir ndeko ngate ça c'est les gens peuvent dire hein on moni to ko empêcher pe batute baloba eloko bango balingi mais c'est pas mon style non ngai penza équipe polarité et bendele ko ya te Congo et l'autre makasi tina suka. Moi je peux pas trahir mon frère ni non ils athées maman Diamanoir. Donc bande ko ba comprendre ndenge olobi ezali que parce que aux amona mboko za combattante zo bunda toujours pour na mboka. Likambu ya association, likambu ya fondation na yo plutôt. Les loto zolo ba mingi to tout na likambu ezali kana en tout cas na seka ki mo muke komona
même au kimi politique elanda biso partout tout le monde général Kasongo à lobby na peuple congolais à lobby que pour na maladie eza abiso stoyebi COVID-19 que peuple nyonso tata na kati ya voiture na yo tia masque ata oza wapi ata na kati église ata musique dimne wana en tout cas naza d'accord côté ya musique que bato ba kitisa mwa muke ozobeta musique kitisa mais à s'adresser na peuple congolais on dirait qu'il y a zosola na bana na ena ndako siko yo oza ana poto bino na Suisse est-ce que komona que même mutaza na kati ya voiture netia masque ozomona que procédure wana ndenge ye état général alandeli yango est-ce que akepena malamu po yoza na mayilo oza ana poto tango ozotala bon maman Diamano na ko yebse le romoko je pense que pour peuple congolais ou va dans la diaspora va comprendre que gérance il y a crise il y a Covid-19 en tout cas na Congo nous sommes vraiment le dernier pays qui a mal vraiment géré cette crise makamoko soit baza bien informé bamikonzango oyo bazo lobela peuple congolais par rapport à maladie ya Covid-19 mais c'est vraiment décevant c'est vraiment na yebité hein neni toko ko lobelango ba geste barrière nous devons le respecter ko tchaba masque ko respecter ba distance ko sukola tout temps maboko et donc on a ko lancer na peuple congolais en tout cas ngani na lancer bino et loko ko lobela bino boye souffrance eza ebele na kati ya mboka na biso bato mingi mama Diamant Noir baza déjà na moyen kosoma masque te ba masque baza na moyen kosoma masque te eloko bokoki kosala bandeko nanga peuple congolais bokati ta mwa kitendi soki boza na moyen kokenda ngo na tailleur te atongela bino le deux coins po bo tiango bo latango ozwa ta mwa singa la tongo otongi yango mama papa ozwi ata savon munganga ata ya mukie mama kozangisa rango na ndako te savon munganga na yo ozalaka nango toujours pour savon munganga eza moins cher alete bana tonga ozo savon munganga wala te mais faut se protéger faut ça déjà la santé malam pour que luka eloko kolia so ça la santé malam te eloko kolia pour que luka te moi je pense batu ba dirigeants au ya Congo c'est ils devaient sensibiliser les gens na ba parole moko très simple pas très compliqué. Quand tu es en voiture, tu as un masque. Quand tu es entouré du monde, sur la voiture, tu as un bateau. Mais masque, on n'a pas besoin de ils ont protégé mon toit en face, ils ont protégé de mon côté. Bon, pour la bourse, la contravention, en fait, parce que ce qu'on t'a dit bien, les locaux, bazo luka mbongo. Moi, nga la conclure en gros bongo. Bazo luka moyen ya ko dépouiller sous. Oh écoute peuple congolais za langote bazo muke oh etika le bango na poche et loko ba boto lango li sous. Bon, pour te compte la carte jeune na bango te to pesa bango raison. Peuple congolais pardon papa na maman pas oza na Kinsesu, pas oza na Kingasani, pas oza yo kangai olandaka Diamant na passé Diamant reza international. Ils ont compté ma place partout. Zoa savon monganga na ko zangisa ngote na ndako maman. Sukola kabana chaque fois bana maboko tongela mwana masque ata na kata na singa luko tongela mwana et puis on se protéger à chaque fois ozobi malima na zana masque na yo mais na voiture so za yemo ko zana besoin ko porter masque te en tout cas la voiture mutaza yemo ko a masque te ko na zanga moko voilà c'est ça donc moitié à la population mais bandeko c'est vrai que boyebi se bandeko bazana RDC tant bino bozolanda tant musuna musika benga ndeko na yo yebisa idée au PC za bien atongi ata oui atongi parce que musuza ko lo bakinaza na tailleur ko se o pesa 500 francs congolais so 500 francs congolais wana peut-être moi akosomela mona lipa akokate kataka kitendi na moyen de bord ozala ngo katika kitendi ozi tonga na singa ale otongi na les deux bords olatisi mona masque parce que azana mbo osoma désinfectaté eza ekutaka ma $10 $10 ozongo wapi allez savon monganga na yo ezanga kate savon ngeza lokwa 100 francs wana ko zanga te savon monganga na ndako bandeko balandi toza toujours na likambo tozo ki na biso poto chite mais photo zonga na likambo ya fondation lelo ba peuple congolais bazela nini parce que tout le monde to moni a commencé la association ba fondation eza ebele mais tango yo o expliquer biso que obimisa ki même ba maman na kati ya hôpital bazaki ko boba bota ki bazana ba moyen te mais lelo eloko nini beaucoup ki militaire lelo eloko nini oyo bozana besoin ya kosala to but pe ya fondation na bino ezaka ya kosungaka ba mama se baboti
to ya mwana moko soki balakisi kaka na télévision to eza na makambo mosusu but pene ya fondation na bino oyo bosali yango ezali nini bosala déjà depuis 4 ans oyebisi biso voilà but nango ezalaka nini epuis eloko nini oyo bino lelo bacongolais ntango bazotala bayebaki bozokanisa fondation na biso tozalaka na habitude te nazolobetela yango se te ezalaka no mabe te kokende kokabola saka loso saka fufu kokomisa bato na kati ya hôpital lokola wana siko totie structure moko ya mpona assurance maladie ça te permet aux eloko muke tu peux acheter ta carte d'assurance maladie tu cotises na mbongo muke mais so obeli lelo bako soigner malade ko coûter $50,000 mais on te soigne parce que tous les mois tu cotises à $10 on ozo cotiser toujours ça appelle lokola akaka na poto na système ya ba assurance maladie et puis fondation na biso pe maman Diamant Noir et rendra plus bato autonome. C'est-à-dire que par exemple que yo maman moko azo sala eloko moko te aye na fondation na biso on soutient souvent les mamans veuves hein ba o bazala mibalité maman moko maman veuve par exemple aye na fondation na biso to ko aider te na saka loso to pesier fonds de commerce. Par exemple, tu travailles à la boulangerie, tu peux essayer de passer à Mapa tous les mois à Koya, la fondation Nabiso, à Zoboire, à jeton, $30, $30 par mois. Et puis, Nasuka, comment dire ça? Commerce, ils ont toujours avancé. Donc, tous les mois, à toujours, na panier à Mapa. Et bon, côté à Bopito, vous travaillez à Bango, Baza et Belé, tous les ans pour l'assurance maladie. Bon, tous les ans, Opito Moko, tozu contact na bango il y a une semaine de ça toche surtout on a en place tozo talent nous nengezo simba parce que oye bango eza facilité na ko travailler na plutôt na Kinshasa makame eza très compliqué mbidingeze eleki makasi donc nengeni boyokani na suka so amona ko avancer bien ba comme ko lukela bino ba problème pour ba kata surtout wana na katikati donc c'est compliqué mais tozu hôpital moko privé na ko pesa bino plus de détails na prochaine émission ba peuple bolandi malamu lelo eloko nyozo senga na bango ba o balandi yo to o bazolanda yo eloko nini ko yebisa bango basala nini tango bazomona fondation na yo. Bon, et loko nakoki kosenga na peuple congolais na ba ndeko nanga na kati ya diaspora o bozolandanga bolandinga lelo na Diamant TV et pas Maman Diamant Noir que na lancé cagnotte moko. Ça va être dans un bête à l'isola cagnotte, tout le monde a peur. Gadi jam tel bosso na bangi. Oui, na lancé cagnotte moko. Maman Diamant baye baka mutu na sure na ye na ba acte o azo poser. Moi, je pense que les gens ont vu un peu le sérieux de notre fondation et je pense que nazo croire que batubako banga mingite. Toza wana te poto sala makamu milinga. Bis toza wana toza makamu na so ezo kenela nzela et puis mokilezo monango. Donc to lancer cagnotte moko na ligne wana o a touti sami o azana motema ya kosunga parce que ba demande boyebi ke après Kaya Shadrach il y a eu beaucoup de demandes. On a lancé qui? Cagnotte mon a lancé qui na page na Facebook donc Colette Nzinga. Bon mon ango ba demande de comité mo ebele Maman Diamant Noir et on a avec tout préféré qui na Sankarapé parce que na comment travailler na Sankara. Ah oui que au monde qui ngana ba qui na raison na début bandeko ba tunaki ba Maman Antoinette qui kala ba tunaki donc profiter na likambo ndio pour commencer ba cagnotte ba tseka ba mbongo. Non, on a découvert déjà, c'est un garçon qui est vraiment sérieux. Hein? On a découvert que sérieux, il est très efficace. D'un côté à communication, Fondation n'a pas besoin. Bon, alors moi je l'ai pris. Donc on a lancé Senga Mingi, qui a Maman Colette. Après l'isolage, il y a Shadark. Hein? Beaucoup de gens m'ont demandé. Maman Colette, sala cagnotte, to aider yopé, to participer, tala kaka lisapimo ko sukola kelongité, mi maboko mbalé ko sukola elongi mobimba. Alors to aider yo lancer cagnotte, yango na lancer ki cagnotte na page na Facebook. Bakene kuna o azana $1, $5, o motema na tout sami vraiment à hésiter parce qu'on a beaucoup de cas à part Shadak to aider pena na tronçon, ana to aider pena batebele. Toza kuna ndeko na biso lolo penaza na bakongo azolela mikonyo surtout est-ce que côté na yo mona ka été penaza na matadi azosenga ba soutien depuis banda lobi na lala
merci na bandeko wana pena na mona ki ndeko moko kaka landaki émission pe na Diamant Noir à soutenir ye ba sombeli moi vélo à partir ya Matadi kuna. Merci na ndeko wana à partir à Belgique malgré na yebi kombote. En tout cas ce bino pe fondation na bino botali quand même garçon na ba Kongo le la mikonyo so azanga ya rolia so bosungi na yebi ka osepela mingi ya roleka na Diamant Noir TV donc voilà. Au Diamant Noir pas mona passe na bapel. Na sengela kapa na bino na benga bino bo soutenir un tel azolela donc c'est comme ça mais eloko bosali za malamu na Colette na côté la bino à Suisse kuna bande comme suba yebisa kinga balobi Diamant Noir moi si on a na Suisse to linga même pas pour comportement l'équipe mabe le fundo makasi yeka mtaliki batu nyonso yeka mutazana nyonso est-ce que vous batez que lobi pe liwe ezali to ko kufanyo setikali Maman Diamant Noir c'est qui c'est question c'est makasi parce que les apparences sont trompeuses. Hein? Maman Diamant Noir, la Suisse semaine prochaine, on invite Nandaku. Je suis une personne, les gens qui me connaissent, vont témoigner, je suis une personne très hospitalière. Moi, quand tu viens chez moi, moi, je suis comme ça. Moi, j'aime bien faire à manger pour les gens. J'aime bien recevoir les gens. Moi, je suis entourée que des gens. J'aime les gens. Mais après, après, c'est vrai que j'ai une grande personnalité. Je pense que la comprenez ma B. Je suis vraiment une personne qui a beaucoup de principes. Batumi malobanga oza lokola soda oza lokola mwana mobali mais balobelo la ndenge ya mabe mais je suis vraiment une personne qui a beaucoup de principes makamusu vona miswange le karaté voilà et peut-être les gens pensent ça bazo zongo lokola je suis hautaine non loin de là quelque part vous appelez moi si so otiki pe laisser aller na tout le monde on appelle baby Maman Diamant Noir dans un monde politique je suis dans un monde politique. Je côtoie des requins. Au bazar autour d'un bazar requin. Et puis une femme dans le milieu politique, elle a vraiment la place. Et puis souvent on a tendance toujours à nous prendre souvent à la légère. Excusez-moi, à la légère. Alors quand tu ne mets pas de principes, tu n'es pas une femme de principe. Et je suis une femme d'affaires aussi. Alors on a affaire à travers un mini namibali. Quand tu ne mets pas de barrières, voilà, c'est tout le monde, voilà. Na bandi to zipenda tout cas to bomba question mususu na mbasi mapona moni esengwa kotuna ba question belé po nyoso botuna ka bokoma kaka bokoma na se okopesa bango numéro de téléphone parce que bande konyo so ba na Facebook te pona kanyote est-ce que bande konyo so tout bazaka na Facebook o baza libanda o ba kolinga ba contacter yo baza na besoin ko soutenir fondation avancée okoki opesa bango numéro to na ebite ba koko sandengeni. Bon, le numéro de la personne Maman Diamant Noir est moins compliqué. Mais Maman Diamant Noir a maman mon copain aux yeux na cadre à travailler na biso na cadre fondation. Déjà vous engagez déjà. Oh. Et là surprise. N'engagez ça va internaute non. C'est vous en bien. La comprendre est OK la communication voilà. Alors Moutino ça n'a contacté biso à travers fondation na biso bolé capable Maman Diamant Noir aux ana c'est vraiment aux ana numéro à émission. T'es dans sens que o aligné ko sunga. O aligné Facebook na c'est voilà na Facebook. Pour Facebook Dieu de Colette, ba Dieu belé, quand on peut dire de Diamant Noir. Ça Dieu de Moïse. Bon, non, changer prochainement. Mais non, pendant ce cas, c'est vrai que tu vas ça. Mais pour le Nika Dieu de Moïse, on est fait Zakara Moïse Katumbi. Ah mon Dieu, Moïse Katumbi, mon qui est partout, hein, maman Diamant Noir. Non, ce n'est pas le Dieu de Moïse que les gens peuvent penser. C'est le Dieu de Moïse de la Bible. Moi, j'aime beaucoup lire la Bible et puis l'histoire à Moïse, c'est connu dans le monde. Hein. Moïse a ça là, Maramebele na Katia Bible. Ça m'avait motivé de mettre le Dieu de Moïse. C'est biblique, c'est pas personnel, c'est biblique. Le ba retenir ni na nyoso to lobi poto suki ça. Et le koni ba ko retenir et puis ngope sa mutumbote maloba epana. Et là, comme tu vas retenir qu'ils ont l'unité fait la force. Ensemble, nous gagnerons. Tokoki kozala na ba divergence na biso, mais singa famille est ben alaka, mais katanakate avec les combattants parce qu'il y a beaucoup de ces questions qui me reviennent souvent. Toza bandeko, nga nazo bunda na ndenge nanga, bango pe bazo bunda na ndenge na bango, mais
nini unité nini eloko moko toujours se retrouver na kati ya bitumba na eza Congo. Donc l'amour du Congo, Nathalie Bango, Naïsi Bango, bravo. Je les ai félicités parce que combat la bango est noble, sincèrement. Parce que ba mususu bazora mbongo na makambo batu ba osala, mais bango ba sacrifiaka ba famille na bango. Ba mususu peut-être ba mariage na bango ekufa parce que maman linga kité que obi mabongo ki l'on sala ba marche tout en dehors au lieu de rester à la maison. Nyoso po na bolingo amboka, mais ce sont des braves, hein. C'est des braves. Moi, je félicite, je fais que féliciter. Bravo na bango. Comme les souka, ceux que lingo pesa mutu morombote, opesi na nimbote. Na pesi batu nyoso mbote, na pesi résistance nyoso ya diaspora mbote, donc ba combattant nyoso mbote. Na pesi Julie Citron mbote, na pesi maman Antope Mundeli ya mboka makasi, c'est une femme vraiment brave, hein. Maman Asia Mai mbote. Merci pour l'accueil, hein, maman Anto, na parindo yambinga. Na pesi opé merci mingi malgré ma question ezeki pardon. Mais j'espère qu'elle est très impertinente, hein. Ezeki vraiment chaud. Bola na oboité. J'espère qu'elle répond bien, hein. Oh, répondre bah oui, ça biso ba commencer. Voilà, donc voilà, en tout cas un grand merci. C'était réellement plaisir de participer à l'émission. Et puis voilà. Plaisir partagé. Batido sont en tout cas beauté. Merci. Restez branchés sur Diamant Noir TV. Tokuta Nabilo Mbalasima. Wane Zalaki, Gisèle Oumba Diamant Noir et Maman Colette Nzinga. À très bientôt et bye. Au revoir. Diamant, Gisèle Oumba. Gisèle Oumba. Nakolena na ya Diamant. Gisèle Oumba. Nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Oumba. Diamant.